benga biso mais tondimeli po biso mo pe to moni. Alléluia. Kolinga kobika na Jésus ya batute. Kolinga kobika na nzambo ya batute. Lukobika na nzambe na yo moko. Lukoyeba histoire na yo. Histoire no ko bongo lisabatu mitema. Tom soko beta ya ngato beta ya Abraham. Mais mona mutabongo anite. Mais tango zongi na o yo moko ebisieza o yo vivre. Eza na puissance koleka ba mate ebele. Alléluia. Mais l'histoire nous est dans la puissance. On a une place au Lalaganzala. On a une place au Belaka. On a une prière au Salagana Moutema. Est-ce que ma ramena Moutema ngana wa yoka? Tant que on le bat boy na yoka. Mais ya Moutema bave au Sala. Et pour ce ngana pia témoignage, un jour on a kota prison na cacho, na parquet à ma tête. Bakanga innocemment. Nazala innocent. Ba master ba bunda ba panza mutuka bato ngana yebite na koma kunate mais yo considère ba kanginga tozo samba bomba wa bato mbongo ne bato balobaka tozo samba na mutu alobi nga mutu ya ba kulune belo mona bakanga misu ba innocent na comprendre pourquoi etinenga na sola na makambo alobi penda wa sa ba majinga na vandi na lati tenia salité pour na prisonnier alobi sa bango alobi abi yekutunda bambanga brique po na ki osala accident nobi na kombo nzambe ba sanga benga nzamba sambelo apa nzambe te. Alléluia. Te na yo comprendre ton ote osiko te nzamba sambela abatu obi na tawana bakanginga na si ba bi signer awa o foot o ndima bo futa jeep biso to abata ya mbongo te jeep to na lukela papa na nga problème. Même si magistrat koti sanga na kasho azong sanga na kasho tinda batu ba beta nga ibo beta. Alléluia. Mais tant elo na yo remarqué sikoyo magistrat tyatemba bibenga nzambe wana kaza sambelo po yo lo bana kombo nzambe mais problème moko yo le na yo na lo ba bien na raisonner kasi ko nzamba kote langa na sala premier jour deuxième jour ba maman quartier ba yo futela ngambongo na la quelque part. Mais tant que tu comme un jour moko na sali prière ba singa na ok makala na sala prière na lo ba bien na mutema po na na grand frère na ngapembe na bi Seigneur ngaso na ke makala wana na ebi nzambe vraiment te na chose wa baptême sika na bi ngai so na ke makala ko bima na ngana ko makuluna mais kuluna na ngana bando kat na kata ka bato ba ko selinga makama na sala prière wana na mutema na zo biso vrai nazo kosote na yo raisonnant ka sikoyo o magistrat sanga benga nzamba kote lebi na comprendre nzamba kote langa ebi lobby na moi partir ba 16h natala ba yozwa biso ndeka bakanga biso ba lati singela mba moi saleté na comprendre nataka mba mo buba bimisinga na da libre na yo c'est souvenir na ngo sikonde na ote yo. Alléluia. Non toi na ba témoignage nzamba sala biso na ba prière na yo komba nzamba yo ka prière na comprendre que na lingana ko makuluna solo so ya bongisanga na za la kuluna te. Alléluia. C'est pour cela makambo muswezo lekelo na vie ozana droit il faut prier yango tem nanga na lobela c'est rappel à la prière, appel à la prière mais na yo loba rappel à la prière, faut rappeler Dieu na losambo oyebise ngayo loba na ozala ote. Alléluia. Il y a des choses zo comme la biso yo komona ngopamba te. Alléluia. Okondi mato fingo kosala orgueil to loba etayako non nzamba otalo mais comme ça le kana moment brisement ole kana moment nzamba linga tombolo yo bandoka nzo tombwama mais nzamba mono tombwama ina orgueil akitiso so altinda bambolo ba permettre bambolo mbolo moko ba ya batuka yo so alinga ta l'agissement na yo. Alléluia. Grandeur nzamba memo ko kansate zalaka grandeur o mata batumsu ba boelo baza batumsu ba yo kosa makampo na yo baza. Alléluia. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. Na Pesibilombote na Kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino
pour nous représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango na bandaki ngosala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo futela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chuto bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour cela nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tokangami na université Kimbangiste avenue comme on a Marin le numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229 nzamba pambola bato nyonso yo ba ko assister biso. Merci. Shalom peuple de Dieu, shalom notre chaîne EHP Média. Oui, na pesi biso nyonso mbote papa maman Oazolanda, notre mission pour moi vivre c'est Christ. Aningesi kezo mingai na yo. Otala gauche droite na yo. Otala loboko to lokolo ezo sala. Alléluia. Il y a des gens dans un moment où le colo est salaté, le boko est salaté, AVC. Il y a des gens même à Botama le bakate, mais il y a des gens mon akate aveugle. Tout ça spécial que les kabangote, mais ça ngolo, yanzambe. C'est pour cela il y a des gens balingaka à témoigner toi comme sanzambe pour arrêter accident. Alléluia. Est-ce que pour nous il faut rater un accident? Bon, accident même on raté accident quand on peut mais sujet gloire en Nzambe quand on tambolo bouger ndena minute on a bouger ma boko na ndenge yo bouger on a sujet comme ça Nzambe na on préféré pendant une minute et si que zo mi ozongi saka ma continuer pa Nzambe oloba non nazana matoi non nazana miso poti otala eza po mona so mona te otala makambo te po kende place o kende rendez-vous ane eza po za makolo mais bakoka pe bakenda na bango. Alléluia. Mais yo tambola yo mo oui atoza koka eza sujet okomisa Nzambe oza na pema oyo esangisi biso po tozala bo eza pema souffle de vie da sujet namoni eboso na moi komi lelo koyemba komi na succès eta oza nango te ndezo définir oyo kokoma lobi eza onzamba loba pona ona pema otikelo obika te pozaka na befort na baprojet ozaka nango non obika po promesse nzamba tia kati no yango okufa te même na banzelo oleka nango ozo voyager au mona ba accident mais yo kufaka te eza te poza immortel mais za ngolu nde komiso ozali. Alléluia. Yangwane sikezwa miolo baka Seigneur merci pour na paiement, merci pour na force. Te prie au nom de Jésus. Seigneur Dieu, nous te disons merci pour na loboko, pour na miso, pour na matoi, plus loin pour na paiement au pesinga. Seigneur, chaque jour na la mokeza habitude eza ngolu na yo. C'est pour cela na papa na maman na yaya leki tous ensemble ensemble toku mission olobi là ou deux ou trois Seigneur tous a déjà deux toyebi oza sala kumbama sanjolama netolama totikeli au moment na biso prédication na saloboko non Seigneur Dieu est à le rendez-vous. Saint-Esprit fait ton travail longola ba penser nanga tika penser non des à la liboso nyonso dans le nom de Jésus de tolobi amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu te bénisse. Est-ce que vous bêtez l'ensemble ma beaucoup ici que je vois Seigneur merci. Ma beaucoup au monde batu ba lukango.
maboko ozomono bato baluka acha tabo eso kopetela monzambe te na hôpital likolo maboko bakangi singa abukanaki. Non, il est merveilleux notre Dieu. Aboyi passier comme là yo. Oui, nous allons parler sur notre thème. Maintenant c'est peu là. Partage nangana yo. Et dans un verset tokotanga potokende molo. Alléluia. Nazo fongo la verset na biso de base otoko prier oyo kozonga na ndako. Nazana 2 Rois chapitre 16. Maintenant c'est pour la yo bandana 1. Nga nazo ba l'essentiel pour déjà segena tanga ki ngonanda. Tanga na peso 2 Rois chapitre 16 le verset 12. Na tangi na bandi otie c'est nga na tanga ki na 1. Zalaka na habitude wana même au église ba pesi yo verset yo zonga kana sima pour comprendre contexte nango comprendre débit nango. Yango no mona quand même Jésus bit à Jésus ya pour sauver. Il fallait nzamba memeka mbamon ekulus mais aluki abotama. Tu as histoire généalogie à Jésus pour te comprendre fin na ye. Sinon tu as la fantôme. Sinon tu as j'avais dit abimana papa na maman balakisa place akola mais ba expliquer biso non. Ezalaka abima papa na zala papa ne tala ndenge salamaka. Marie azonga message. Mais di soko yebi biloko wana nde oko comprendre. So batunyo Jésus azamona nani. Ko comprendre que azamona Marie mais à Joseph et Joseph ata papa mobokoli. À cause il y a histoire pour yebi débit. Alléluia. Et on tombe bien verset il faut tanga kana sima. La Bible dit peuple périt faute de connaissances. Aujourd'hui tu lis connaissance te. Tu lis ko vérifier te. O batei biso to lobi oui père amen silika bongo. Non. Il faut vérifier batterio, mais il faut vérifier. Au monde nzamba o l'action plus que au batterio. Pourquoi on a na teza on a na zina nzambe? Na yeko yebiso. So yo pe il faut na o yo zina nzambe na o nga na yebiselio. Yango na penser na histoire à femme samaritaine. Abengi bato ebisi bango na kutani na Messi ayebisinga boye mais bango tomba yeba kutani na Jésus ba sa monsa na kokanisa te tondimeli po yo benga biso mais tondimeli po biso mon pe to moni. Alléluia. Kolinga kobika na Jésus ya batute kolinga kobika na nzambo ya batute lukobika na nzambe na yo moko lukoyeba histoire na yo histoire no ko bongo lisabatu mitem tom so ko beta ya ngato beta ya Abraham mais mona mutabongo anite mais tango zongi na ko yo moko ebisieza o yo vivre eza na puissance ko le kabamate ebele. Alléluia. Mais l'histoire nous est dans la puissance. On a une place au lalaganzala. On a une place au belaka. On a une prière au salaga na mutema. Est-ce que makamna mutema ngana yoka? Tant so o loba boy na yoka. Mais ya mutema ba ve au sala. Et pour ça ngana pia témoignage. Un jour on a kota prison na kacho. Na parquet à ma tête. Ba kanganga innocemment. Nazala innocent. Ba master ba bunda ba panza mutuka bato ngana yebite na koma kuna te mais yo considère ba kanginga tozo samba bomba wa bato mbongo ne bato balobaka tozo samba na mutu alobi nga mutu ya ba kulune belo mona bakanga misu ba innocent na comprendre pourquoi etinenga na sola no makambo alobi penda wa sa ba majinga na vandi na lati tenia salité pour na prisonnier alobi sa bango alobi abi yekutunda bambanga brique pour na ki osala accident nobi na kombo nzambe ba sanga benga nzamba sambelo ama nzambe te. Alléluia. Te na yo comprendre ton ote aussi côté nzamba sambela abatu obi na tawana bakanginga na si ba bi signé awa au foot on dit ma bo foot à jeep biso to abata ya mbongo te jeep to na luke la papa na nga problème. Même si magistrat koti sanga na kasho azong sanga na kasho tinda batu ba beta nga ibo beta. Alléluia. Maintenant elona yo remarqué sikoyo magistrat tchatemba bibenga nzambe wana kaza sambelo po yo lo bana kombo nzambe mais problème moko yo le kana yo na lo ba bien na raisonner kasi ko nzamba côté langa na sala premier jour deuxième jour ba maman quartier ba yo futela ngambo na la quelque part. Mais tant que tu as comme un jour moko na sali prière ba singa na ok makala na sala prière na lo ba bien na mutema pour na grand frère na ngapembe na bi Seigneur ngaso na ke makala wana na ebi nzambe vraiment te na autre chose baptême sika na bi ngai so na ke makala
kobima na nga na okoma kuluna mais kuluna na nga na bando kata ka bato bakoselinga makambo nasala prière wana na motema nazo biso vrai nazo kosote na yo raisonner ka sikoyo o magistrat sanga benga nzamba kote lebi na comprendre nzamba kote langa ebi lobby na moi partir ba 16h natala ba yozwa biso ndeka bakanga biso ba lati singela mba moi saleté na comprendre nataka mba mo buba bimisinga na da libre na yo c'est souvenir nango sikonde na ote yo alléluia non toi na ba témoignage nzamba sela biso na ba prière na yo komba nzamba yo ka prière na comprendre que na lingana ko makulu na solo so ya bongisanga na za la kuluna te alléluia. C'est pour cela, makambo muswezo lekelo na vie, ozana droit il faut prier. Yango tem nanga na lobela c'est rappel à la prière, appel à la prière, mais na yo loba rappel à la prière. Faut rappeler Dieu na losambo. Oyebise ngayo loba na ozala ote, alléluia. Il y a des choses zo comme la biso, yo komona ngo pambate. Alléluia. Nana 2 Samuel chapitre 16, le verset 5. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit, David était arrivé jusqu'à Béchourim. Et voici, il sortit de là un homme de la famille et de la maison de Saoul, nommé Shimei, fils de Guéra. Il s'avança à prononcer des malédictions. 6. Et il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David, tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Alléluia. 7. Shimei parlait ainsi en les maudisant. Va-t'en, homme de sang, méchant homme. 8. L'Éternel fait retomber sur toi toutes les sangs de la maison de Saoul. Donc tu as occupé le trône, l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom, ton fils, et te voilà malheureux comme tu l'as mérité, car tu es un homme de sang. Alléluia. Toujours de molo. Babi David a dans le cas. A commis quelque part. Alléluia. A commis quelque part. Atala un homme. Il y a famille à Saoul a bandi comme maudire. Mais David a un soldat na epemben. Souvent na ba moment musu ko se défendre te. Ba moment musu zo le kanango da moment gloire. Tikela nzambe. Kota la mbongo na bino famille te. Kota la ba relation za kanango te tala nzambe. Soko tali ba relation nzamba otikoka. Omona ba relation pe simbité. Otali docteur, maladie wana omona simbité yango tem na ngeza rappel à la prière. Na ko rappeler mutu moko zonga na prière. Et ça na makambo mususu batu ba ko sala te. Awa roi avec fonction, mais en moins il y avait quelqu'un télémela qui est moi né mongo Absalom. Il y a des gens dans famille na bino ba télémi, ba mi ba télémi. Pour ba bundiso. Na yo yebisa mutu moko se rappeler na prière. Makambo simbate se rappeler na prière. Loba Seigneur, tala makambo na omona. Babi David dans les canaba vaillant héros. Azana batumsu soit Betty flèche. Basala makambo le quand même yemo David. Ya ko esa Goliath. Mais flèche mon ko ke boma soki combien de personnes batu bayebi tango na Bible. Mais bato baza pembeni mais David andimi mwana mongo afinga ye. Pazo sukata to bambe mabanga. Alléluia. Na ye na 9. La Bible dit alors Abishai, fils de Tcherouja, dit au roi, pourquoi ces chiens morts maudit-il le roi mon Seigneur? Laisse-moi, je te prie, aller lui couper la tête. Alléluia. Vedi bato bazaki pembeni ya David. Babiti kanga na kende ya vedi pona ye amone mboa. Rendre compte David liboso a Goliath.
abanda amone mbwa, amone circoncis, amone pamba. Mais il y a des choses comme melo, muto kondi mato fingo. Kosa l'orgueil to le ba etayako non nzamba otalo. Mais comme ça le kana moment de brisement. Ole kana moment nzamba linga tombolo. Yo bando kanzo tombwama. Mais nzamba mono tombwama ina orgueil. Akitiso. So altinda bambolo ba permettre bambolo mbolo moko ba ya ba tukayo. So alinga ta l'agissement na yo. Alléluia. Grandeur nzamba memo ko kansate zalaka grandeur o mata mata. Batumsu ba boyelo baza. Batumsu ba yo kosa makampo na yo baza. Alléluia. Na ye ko rendre compte na makambo na oyebiso a cause kasho bakanganga. Nde permettre tangu na bima inosama na ta babimisinga. Yo koni babimisinga lelo lobi na ina signer liberté provisoire bato bafundenga baye basala 3 jours ba rade baye po bakanga biso nde na se retrouver na ko se retrouver na masina na komi ovanda kuna nde na yo ke ba Congo avant kuna ke ba Congo na comprendre appel à Nzambe te. Alléluia. Appel à la prière, appel à la présence de Dieu. Nzamba ko permettre makambo yelope. Abengo siko comme na ton salele. Nzamba bimisinga na kasho na comprenate pourquoi bimisanga. Pour na banda vivre na banzela moko na oyeba te. Nzamba benga na salele. Même si ngoza la serviteur de Dieu. Yo côté ya ngana ngana te. Ngana côté ya te. Ngande mbongo na ngesela nzambe. Na somba cher na gena pied na église. Ngana pour muta bataille base. Na muta bataille base muta bandenge ndenge. Alléluia. Ngana sela nzambe ko simba te nzonde appel à nzambe ebenganga so ngape ipona rappeler nzambe na loba me voici. Alléluia. Nzamba ko bengo mais yo il faut finir yes. Il y a des gens qui fina yes te ya saboter appel à nzambe. Au moins tant on saboter appel à nzambe et dans makambo le kana ngo humiliation. Nzamba bikisinga na kasho na comprendre te. Na ki osali sou n'importe quoi. Non vivre na ba vie nanga. Non ça n'importe quoi. Mais yo sala na masina na yebo e papa e komi makamoko leka kuna wana moina lobate za mambo famille. Na ebisi mutu moko même famille no bako sala makambo comprendre te. Okondi manga famille nanga ba benga nanga. Zonga bande ko nanga propre. Nzoka ndezala bango te appel à Nzambe na comprendre ka te. Famille no ko balukelo so comprendre te. O leka na étape wana lingo lingate. Étape o leka na ngweza ya diable te étape à gloire. Nzamba o memo na gloire yondo comprendre te. Yono bi appel à la prière, père appel à la prière. Nzamba bengi yo trop. C'est quoi tiki yo. Makambo ele ki la David iswe bandi o yelo. Bato bako telemelo te bako mo telemelo. Pasi wana li okomozanga même lipa. Okolekana okokufa te. Okolekana ngo. Soki o comprendre te, o rappeler Nzambe. O mona so o moni appel manki o sala ni o rappeler ngo. Mais pas Nzambe o mona yo rappeler te e ou mele zalaka wana. Yo na lobi appel à la prière, pe rappel à la prière. Mais dit to se rappeler na lo sambo. Ndena vanda bo tete o sabande ko babengani nga na zongi matete nga wana na matete ka ba vina nga ba master ba yebi bato ba yebi nga ba yebi na kinzazi ke otuna na komina matete na kinzazi o ke otuna njoka nzamba omona na nzela nga bato ebele ba obika menga na bafu appel na ye nzamba ya bazwa mutu na obligation yango mona ba serviteur de Dieu msose la nzamba za koka. Tant sous na botamboli na banda comprendre te. Faut ça la fierté na makolo nzamba pe eza pona mission. Ko ça la fierté na mission nzamba pe eza pona mission. Batumsu basala nzamba aveugle. Na yebi mama na matadi na gende évangélisation kuna. Ate akaza aveugle. Mais Dieu aveugle comme isko ko sala nzamba akoma ba otangele Bible o banda o négliger mo gotanga. Yazo expliquer ngo. Bato bonde basala nzambe gua. Menalité comme lo. Alléluia. Et yo sala un jour na ki obeta bale pour na dagi bricoleur ya bale. Na obeta place mususu na kati ba yo benga toke place intel toke na terrain wana. Na zo so sangwa David na Goliath ezaya solo sko nga na zala Goliath jour wana kebo ko zala Goliath. David abetanga na zala fort na bale so na ochapua. Mais moi na moko mukia bukanga likolo ganga kaba mina ngaba ebi kota obede li de Dieu na Facebook o mona ba photo na tambola na beki à cause
qui m'appelle Nzambe. À cause qui m'embelle Nzambe. Oko sibir makamzo eza Satan te. Nzambe siko atiki yo bongo. Ozo leka siko na moto ne. Tioko lo ba Seigneur, je m'abandonne à toi. Non, bah t'es yo souffrance ou on est dans ba démon na l'inem so taka mona Nzambe za ba démon te. Ozo qui manda appelle Nzambe. À cause na ngonde makambo ebele zo salama. Na tambola na beki. Et yo sala malgré na beki maintenant sala ka buzoba. Malgré na beki. Ne yo sali kolo komi ko tenga manga. Simbite magicien moko ya sali sanga. Na komi oyebise na se soko sesa nga bondoke simba. Tabinga na sesa mtu inse na bili kolo bukani inse men yo sesa nga simba. To sali ne débat. Après yo sala maman mo yo simbanga. Maman na avant simbanga. Azara na mpudi batu ba mpudi ba ezali na pezele publicité te asala batu na bonzambe abiye mutu so ba simbiye deja ya ko simbate ai ba simbio dia na boko po mutu abanda simbanga lobi balongola ba TV na FC na robika tende yo me ngamo na yebake za frappe nzambe ba ser na nga bando simbanga ba ya pembe na nga ba na banda olela te so ba fin raisonner ba fin nga likolo mena olela te na ndo sanga nzambe pardon na tigana défaute yango na kana droit ya osela nzambe pas obligation na yebi place à jouer langa na ba humiliation le kanango eko umela so comprendre te Jonas a dindi na akena boîte pas qui m'appelle akomi libabe abatozo e baté nzalo koti c'est pas batozo e baté rappel à la prière rappelle-toi à l'appel de Dieu na mission nzambe Jonas a commis babwa ki biloko pona Jonas okoko malibabe famille ba komo yino ozo comprendre tout dans la mission nzo ane mission na bando ki meza na makambo na sima nango David alobite bobo mete botika alléluia batu baye ba beta ba se défendre mais David alobite na kende pa mama na benganinga abiye au simbate chose grave faut na s'interpeller non s'interpeller mobali na utali kolo alobi simba nzambe mutu atindi nazala na grande sœur na ngana nu na pesi mbote na nu binjila na master na nga Christian Musimo za ba Kongo tozala ka biso misato mobali na kiti alobi simba nzambe mutu atindi bango mama na singa pesa nzungu na soso na robuka soso likolo to na simbi après na simbi les jours soso otambola yo petambo na se mama nga soso te nga so simbi nga ka na obika asimbanga un mois na bika alléluia na tambola na tika beki nde na yo ke ba Kongo je crois na 2016 ezala dimanche 2016 dimanche le 18 2016 je crois dimanche un certain dimanche na ya na église ade na yamba Yesu na zo baptême mais kuna na genda kutana na nzambe na mona avant culte mbali boso na ngana genda avant culte na komi avant culte na mona Jésus Christ sur la croix na mona mutu ba obete aisanga obed poani osalanga bo tango sama beta magambo salanga na banda kolela na église ba oyeba avant qu'il te bande après na telemi na témoigner na nzamba salinga mamba siga na comprendre pe mamna lobate to comme vendredi à semaine et lundi il y avait un homme de Dieu à côté à utaki angula pasteur Jean nalina bimana tabenga frère Robert yakana ye alobi mardi lukanga vana voyager nzamba tininga pona yo na bimabi avant brosser après nga poser mardi avant na brosser et ça mandene nazo biso bien aimé de l'Éternel na betali solo nanga nazali boso ba na nzambe le côté la raté na se retrouva mardi na 6h liboso ndako ne tilelo na ebande na komate place ba lojaki na se retrouver on a bi mba moko na se rappeler on a ba rappel à la prière eza olingo lingate maté alléluia za pona yo nzamba tini po se rappeler o comprendre eza pona yo mba moko na se rappeler oh pasteur abenga lelo na beti porte na fongola lali babi alali moete nabi eye mutabenga ngata na lo babi alamga sikote non katuni eza nani obed babi oui abi yebse akota tant na kota elo na remarquer abi mana bible aya koti na salon abenga ko ese ba papier na zuango
Nazu ba papier na komi natala bisinga Obed na okende lobby mercredi nzamba tindinga na wendre yo obando sala musala o natemika na otali eloko asala ngai tozalaka ngai ye na pasteur nanga Gaston asie na biso na ba Congo azwa fuka msinga abi fuka mazwi bible atenga na mtu abi obando loba makambo elo nzamba tinga nazo wendre yo a prier pour nanga après to sisa singa pesa ngo offrande so na raisonner na tiga mbongo na poche na na 1500 na bina kende kozwa mbongo na ndako na ndo futela kuna habite pia ozana na dana 1500 francs na pesier azwa tchon na bible o na mona yango wana atie na bible akangi abi kende ampe na vanda ngamo na zongi ndako mardi vendredi prochain tozo bima culte natala babenga pa ancien absomo frère Obed yaka abi samedi alobite samedi elandi yo mtote abiso na te na obanda na ndenge nini haleluya appel a nzambe kokima ngota to sote ekolando yango ezolanda makamso ezolekelo eza appel eza rappel nzambe o rappel azo insister batu baobika na nzela na yo nakoma boye na ebongisa mateya banda samedi ti samedi na ya na teya nakoma kuna be mateya mona teya na yebite na teya sur la réflexion nakanga ngo premier mateya nanga alléluia na teya sur la sagesse et la réflexion na teya na silisi na kamo ngamo na okama na bongisi na teya simpo na ngai simbite c'est à mon kapisa ngabe mbali boso bateya ngama teyo alléluia ngamo bandi olekelango na vanda na boye babenga kende matadi nake matadi nakoma boye nakoma na ndako mona matadi na ta mère moi zanto yambie nom de Dieu puissant na poko na kende veiller placement boye ma pasteur atie ya bandi oyebisanga to yambie nom de Dieu puissant nzamba ko utiliser yo pondi meza yo abandi opianga basine abina libumuno oyokanga pasi ondoka ntaba opérer yo bako opérer yo te tala basine okomona okosanza bambuma moko a rouge nzoka ne makambo kande makambo aloba dianga na uti kosanza bambuma rouge na obrosser ka boye na komi na brosser na koma boye na mona esalinga lokwa na vomir na bimisa boye bambuma rouge alléluia. Rappelle-toi à l'appel de Dieu. Rappelle-toi à l'appel de Dieu. Yango makambo komelo. Le verset 10 de Samuel 16 disent: mais le roi dit, qu'ai-je faire avec vous, fils de Cherouja? S'ils maudissent, c'est que l'Éternel lui a dit, maudit David. Qui donc lui dira pourquoi j'utis ainsi? Alléluia. Pour David, alors c'est que Nzambe m'a permettre ye. Samuel osolingo bali sango un sarde Samuel oyo kendo tanga ngoli susu na Psaume chapitre 3 okuteza eloko moko. Alléluia. Situation msozo le Nzambe m'a permettre na 12 David habitant son Nzambe mutatindabi, peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction et me fera-t-il du bien en retour de ces malédictions aujourd'hui. Alléluia. Situation zo le kanango tom son Nzambe azo lekisa yo. Alléluia. Popusa na présence na ye. Na ina bisa yo à cause de témoignage nanga. Soke na Ginzaz, Otuni, le berger Obed, Nazana ba ami presque tout sauf rien. Baye banzam, bazwa batem nanzela nanga. Famille nanga moko, baye banzambe. Alléluia. Yango na lina bisayo ozana mission, rappelle-toi la prière. Appelle Nzambe ze beta pona yo. Alléluia. Et là, un message, tu rappelle-toi. Nzamba bengayo, bengayo. Situation est de diableté. Situation est de parcours Nzamba. Pour nga nazwa témoignage on appelle sur lelo. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Zabi sur le berger Obed busy là. Na invité yo le 26 il y a mois Otoza, le 26 3e mois, le dimanche soir, na commune à ma tête, toi na séminaire sur Exode, notre thème.
Exode, quartier Kwenge 1, numéro 36 bis poto ya ko fongola nde wana to longo place to zaki to koma wana sika ya on invité aux invités nanga yo moto ki message ko tika ngobo ite na ningi 1 minute aux conscience au prier au kanimi ceci que yo Seigneur Dieu donc ça na simana ngaloba Seigneur me voici Seigneur aie pitié de moi. Situation dans les kanango na kanisa ke zaba démon les zaba démonté les ozo rappeler ngai na zonga siko benga ngai limbisa ngai aujourd'hui na eu conscience pe na eu décision zwangai sala na ngai mema ngai tambwisa ngai bisiko bungisa pona ngai po yonde mokeli na ngai oyebi esloko nini osala pona ngai esika nini fo nazala. Seigneur merci pour le message à l'élo dans le nom de Jésus, amen. Que Dieu nous bénisse, bye bye.